Insécurité oyo eleki na commune ya Kimbaseke toyebite soki tokoloba sunenge nini likaba ba ekirika ka ba sopisho oyo boza komona sopisho oyo ba kangiye na de macheti moyibi moko akota ba prison ndenge na ndenge kutu ba tinde na kanema ka sese akima azonga mais les lieutenants Tambwe alobike lokola nil est au-dessus de la loi. La police azoko jeko ko traquer batu ona façon moka liboma bakangi mwana mobali obozomona azoko beta miso pai suka na kuluna ye aiba pena ko boma batu ndenge na ndenge talelo oyo na dema chef mutu mozo tamona ngome ba arrêter la police alobi boyi musale bandaki depuis lobi na butu matanga moza na révolution 107 na ngambo ya Jamaïque ekiro abenga Jamaïque nde bazo bundana ba kento alors biso zaka en action hein. Bengi biso to komaki to calmer situation na butu to repousser ba homme sur le kozaki butu moi to za la penza to active ezalaki te pour butu ezana mambo ebele bakobeta libanga biso pe to ko repousser na baku de balle les mutu ezaki moi ba réserve ebele mais na retour na biso to zonga to continue esika matanga yalaki to kutine ndeko na bambeli balaki groupe na o ba yazotanga wana ya yebi bango se baza bata Jamaïque nde tokangaki comme dans les groupes il y a ba incivil qui a côté Jamaïque alors lelo ndenge au monde to za na ba image au monde to mati bangomba tu aurais poussé souvent à Kento le même mouvement ils ont eu sur lelo insécurité lokola ko biko le kamina la ville province ya Kinshasa to kosenga na l'état soki moyen zali a associer vraiment ba maître ya solo wa ko yeba la ko sera identifiable na niveau ya ville province ya Kinshasa po ba comprenez la police parce que bango pe elongo ba chef de quartier ba chef de rue ba ko luka ko yebaka wapi esika ba bazoko bibaka po bana oyo ba utaka na lo la terre ba utaka na mapango to zaka sengeli ko collaborer ba chef de rue ba ko identifier bango po mabe vraiment esila parce que ko biko cha batu mal à l'aise la façon moka mabe to betiska mbonda